Cher ami internet, na pesi bilombo te bisika bozali bon en direct ya Fleur Monde HD ya Dembo Wimo Mwasa Mandefu azalaka moko na Paris. Nde bomo na awa nazanga mote na kati ya plateau nazana notre basiste. Belibas oyo aye na dupliquer wa accompagner qui dupliquer na poto azana parcours ya mulai na aussi boyoka ba instrument ebele betaka basse ebele betana ba orchestre ebele surtout na clan wenge ba descendant vraiment ya Vincone on appelle ça mbote sikazali ba descendant ma Vincone ba betaka ba biloko na ye abeta biloko ado ba njembe ebele bima ye muta beta ngome to sola na ye et bobo sanateke Serge Kabango aya poto na kombo na ye. Donc voilà, il y a la réalité à musique, réalité à voyage, et moi aussi mbaraté mais nous sommes au banga moroté pour cela on a vraiment on a déjà présent en pleine séance à studio, en pleine sala mais habite là moi ça m'a dit na votre cigareté donc topé ça actualité parce que banda pas poto on dit bon qui peut être le rôle les abango te moi pas qui peut exact bon ngai na qui peut na ngai on appelle ça déjà bonsoir et bon week-end. Ah, merci et bon week-end à toi aussi Madembo. Moi c'est Mandefu. Donc Naleli. Bonne santé. Ouais, santé très bien, santé vraiment très bien. Très bien. Donc nous allons battre là quoi. OK. Personne na bana mabele na mbote wa ba mona ma image avec ba mona gete za yo vraiment. Bana mabele na vraiment faut bazoka. Vous êtes dans la commune. Donc vraiment nga Gabonais. Gabonais de Gabonais na mona ngabati. Ah mona ngaba de Gabonais. Oui, ngaba de Gabon. Ah OK. Donc ndeka balwa ngaba za Gabon, ba yolo za ba Dallas donc bana Gabon, bana ngaba tout na pesino ba mbote ya trop ba oyanga vraiment base bolafa. Vina ngai donc grand frère nga propre. Mon fino kwa ngaba fait des foodie et puis la pesi bana mai tout donc obalingara Belibas Boyka makonjanga mokutana bangote Didenzongo mokondanga ba et puis Gelonzongo tukutani na mte mais nabi ke tokutana bango baza mo ebele et puis na bo sanité honorable Gabi Mabengi ye susutalaga honorable o sala donc makamna ngaba ezomona na azapi mokote baza susna honorable François Ndeke bao baza pena bango ba mitema ya bana ngaba quoi o bosa makambo espoir bana ngaba ya lobby ouais ya lobby donc en tout cas na pesi baba mbota trop place Mozali donc ba bon week-end na bino. Merci beaucoup. Donc voilà, on les a qui bongo Belibas. Vraiment non, ils ont Belibas tout dans comment non comment on appelle na Beli Bass eza yobika ça nga donc Belibas mais Belibas faut bossa te boyika. Ah Beli boyika. Belibas boyika donc boyika de bassiste. Ah Belika de autant la film boyika non. T'es non t'as pas. Ah boyika. Voilà donc boyika. Donc nga benga nga boyika poani. Omoni tango tous en a studio. Orchestre mo ki na studio ngala na parler. Et to ba ko na studio mo ko mina mo kuna ngai ba ti. Mais on a chombo leli ngam na yo sa intervention. Mona ka boyika na ye. Tana ye boyika so ya pour la rater. Beta toujours ma kofi a gagné ba KO donc yo moni ba benga nga Belibas boyika. Boyika de bassiste quoi. OK, merci beaucoup. Donc voilà, émission comme elengi, bambote na Toronto Bedika mon vieux vraiment. Bon bambote na Toronto Bedika na Lille, à l'éto que papa lelo akanga 91 à 94 et sans oublier à mon fils Diogo latéral Edvika Bongo, babi au numéro 12. Au numéro 12 babi Mazembe Oye. Donc voilà, derrière notre caméra tout ça toujours na Dembo Wimo réalisation, montage et ça toujours Dembo Wimo. To yambeli bino lelo basiste na biso na kombo ya Belibas Boyika donc Boyika yo to yambie to solana ye to banda na première question na no biographie na yo botami wapi okoli wapi otangi wapi poto yeba donc comment ou taki quelque part danger en sakanate ngapena mais ça va bien biographie ngapena na ebite na otala bozumu o mona netindeli et na ebite o na pena Burkina Faso na vraiment donc ngapena na dikando donc batomba ba dikando donc dikando mona kini donc ngapena naza mutulu na ngaba kunda na kine na kisasa pena donc mais ngabo dire pour la maternité te o debe ko za mwana gabo nangaba donc moni ba pas qu'on a so botamaki ton botamaki ton botama trop na ba campus
Ah, si on a mon campus, il faut le voir. Non, on a ngaba. Parce que tant que botama hôpital campus, mais mutolo bakundi place bakunda, on a des places au place na botama. Et puis bah époque où on est qui suivre na oké botana campus, c'est que bon âge, au second le campus va bien ngolo Luvanium. Donc bah vidéo biso taba na Luvanium. Donc ouais, na botama na kine, na campus. Donc campus c'est puis na donc bah tout au moi le contrôle ali mère qui bota kuna. Et puis nazara ngamo garçon au tout batikali ba fille donc na pena si mananga pena na 6 filles garçon ngamoko. Ouais, et puis na leka pena bande de l'école. Oui. Donc des bato tout ba lekaka parce que biso pena tu zaina tu viva qui est tu est na vimo na qui oui tu vivre penda donc ba parents bazaki pe ba intellectuel ben tolo bazako encadrer biso et na maman chic na tangi ba école primaire na tout secondaire humanité na eu diplôme d'état nanga et puis na pédagogue. Ah OK. Na CC na kesusu IEC na beti sous da IEC na vidé na eu diplôme nanga gradué dans naza gradué en marketing donc na marketeur ni naza. Bo siko net na ngaba na école ngaba na utanga na école. Bon nga ngaba na tanga na école mo te na ngaba na tanga ni na école mo na rompo ngaba. Na tanga école primaire nanga na tangi secondaire nanga et puis bonne école ni. Na école mo ya Armée d'Isali ouais na tanga ndi wana na vida penchiki wana. So Armée d'Isali on est dans commodara école Armée d'Isali. Donc zaki EP5 makala et puis tant que tu es comme na Isaka primaire, tant que tu as école secondaire, tu es comme institut d'Yanzenza. Ah ok. Et puis tu as eu ma première promotion, tu as tapé 100%. Ah ok. Tu as ramaillé là au Saranati. Ah ok. Ok. Bana EP5 hein. EP5 makala. EP5 makala vraiment. Institut d'Yanzenza. Mambote, ba préfet, ba dédé ba surtout tout le monde vraiment. Tu peux filmer mambote à ton solana. Beli basse, ndinga nord. Et puis la bosse était équipe mobile. Il y a IEC. Équipe mobile. Il y a IEC baza ba master nga baza toi presque 3 hein. Toza na ba Adidi, Trésor Mankuru, ba Olivier Botaille. Donc toi na bon na kata mikili. De équipe mobile il y a IEC. Toi po belé misuba na kin ba Totoche na Bangola ba Patou Pati Tumbu donc on appelle la équipe na biso mobile to vana na chingi mais bana mayele na ningo sakanate. Biso to rabata chingi na sima pene auditoire na sima ba banku na tolia kaima kasi kolega ba liboso. OK. Siko Belibas koyoka moi biographie na ndingo lobi moi chic moi université mais comment tu t'es retrouvé dans la musique? Bon nga vraiment na banena ko lingana musique. Tant na zaki na nous tant na moi muké et puis na bandé ko fabriquer moi ba guitare na manzanza ba mabaya et puis na banda ko ngape obeta drum za na orchestre moi bima côté na biso la historia orchestre en tant que bimi ba répéter juste na sima na biso tant na yo poussana ba ajona ko manango et puis tant orchestre na ba répéter drummer so azate ba ko so ngandi na beta drum et puis so ka père na biso yo kake na zo beta kuna le soir sauter mie ngala sauter répéter katani ba kimi singa tam so ba bombinga na sama ko la bato pour père na so ndoli ngate na beta musique par après na bandi ko zoma ba coaching drum to ya basse et pas bassi soit mais drum do obeta déjà drum na ndé ko beta déjà. Ah OK. So drum na yetenga na okangage en même temps bassi soit zaki na ko simbisa na moi basse mais question me repose en paix ya kufa en tout cas ça langa ceci fort so ya zaka ba lelo mais to ibité tant no biso no ngano yemo akuchanga manager ngonzo et bon so azalaka lelo webi pe mwana en tout cas na pese mbote place azali mwana na adada sente. Ah OK. Et bien adada non na yo kaka adada sente azali na mouvement na kuna azali na mouvement na kuna te batanga kombote batanga kombote azali na o te me futanga kombote no azali na mouvement na kuna ba banda ba mouvement wana ti baiko kabwana bango na bakabwana na bango na bangola so na bangola bae bango bakende na ba yale to bakenda ba ibra après
ah super j'ai une idée makamna amona benda na ina yepe a sala pe mouvement na ye bon akoma ba vie na ye donc papa na bango ndi mutakochanga kochana guitare akochanga na guitare et puis toi papa bango zo kochenga na no flatter ka père na bango parce que nga azali loka petit na ye petit bitinda na ye azo ke tinda nga na ke bimisaka mère ba petit wana nde na ngino bimisaka mère ba petit sœur na ka karate yo salaire no kaka sœur nga salaire na ka no iba maele na ngino bimisa sœur na no bimisa sœur no iba maele bu sœur pe ndenge zalaka Borel systématique petit n'a pas botama lelo pas musicien petit pe da génie donc a beta clavier a beta ba guitare bon alanda pe idéologie na biso ba vina quoi et donc a comme pe maestro donc ndé na banda sikoyo après siko aussi maele koli maele siko koli après siko maele ko koli tant na zui maele tant pena na zui maele na komi ko beta siko guitare bah moi préféré touche na ngana mo beta na orchestre ba religieux orchestre ba commune différent na beta na ba IBG à Lemba IBG Stars na beta na ezaki IBG moko na beti non na la histoire ya secteur na beta pe na IBG zaki moko e kabwani et qui bana Lemba ba kei ngaba batikali même temps na insimatise na 4 Lemba na beta pe na IBG ngaba donc en tout cas tout na beti wana kana ba quartier et puis si dans mon temps non vraiment il faut na évoluer pe na ba orchestre nde ba ko mimanga na kesko ko beta na orchestre Interpol et pas ya Kofi Alibaba na sur koye ba tenebio vieux Kofi Alibaba donc Kofi Alibaba bango baza ina anti choc na grand-père Benz Boziana na baladi miyembe ba na ba sœur na biso ba beti ba scola banza wiza voilà ba ya pe ba poto après ba yeko panzana to ba panzana ki bango ba sali Interpol ko fait ba bandi leader a partir ki pe ba biso pe to yaki pe wana to ye izai ba misie belé to yaki to ina ba gejo ba soleil wanga ba Arcadinero ba ya msusu débat on il accompagnateur dans quartier latin a ya pe ami qui na quartier na latino oui donc to zaki na mouvement wana na ba Gino Caporetti oui to ina ba Gino Caporetti en tout cas to beta pe to sali pe disque album na studio Meko et to sala album wana biso to sala album wana nini El Paris pe ba sala couvre-feu na studio Meko wana ndia ipe fungwani et maison mère ba sala intervention rapide ouais na époque wana na ne wana bitumbeza makasi ya osakana te donc ezali pena ki malgré que album na biso to sala et bimate via zongani soit anti-choc de ko faire baba zonga anti-choc quelle déception na biso ezali mystique to la rato la muka bo via zonga anti-choc oh via zonga anti-choc so na studio plan pala que s'il fait bima papa zongi papa zongi azongi nda una ba ati mo sina bana siko biso bana ah to taliga mais to sandeni nga tellement na yiki nga na beta na nga bon na zongeli na bi ah lokwa via zongeli buna na zongeli orchestre nga quartier mais via sikoyo tellement ebe que petit on nga bando nga trop via sikoyo aye ko zuanga na palais habillé fo ya anti-choc wana to panzani et ba soleil wanga ba soleil ba ke quartier latin et bah qui recrutement ça là yo beta pe suna na soleil wanga oui tu beta na Interpol Interpol et pas les baba pas ko faire les baba ah OK na ba Gino Caporetti et histoire ba changer ngote allez soleil a pas na quartier là donc panzani ba ke quartier latin test wana ba ça na quartier latin o bazwa ba soleil ba soleil wanga ba Fali Poupa donc on va génération na bon cas génération on n'est pas citer tous les noms voilà donc c'est pas ça que moi belé na ba Arcadinero ali OK après OK pendant na bazunga na zunga na un t-shirt oui un t-shirt OK kutana pa bino kuna na papa na meninga sko na t-shirt ton na un t-shirt après wana un t-shirt Victoria P bah ça peut recrutement on va répéter on a mettre kabola ba jour na vis-à-vis on est comment ce qui des marques
Ah, ok. Ouais. Donc, on a vis-à-vis la victoire. Parce que quand on a une photo, donc, place dans la bandit, c'est comme ma solo, place ou si vous avez un t-shirt, vous avez un t-shirt. Na base nakuta vi na ngai moko VJD a questionner me repose en paix nakuta VJD vi wana azara souté atika biso nakuti Polistar ya poli hein kinsati d'accord hein nakuti ya poli nakuti nani chouchou nakuti Belo Bongo akufa pe ya soliste mais bango de banda ya miki na vie ba Polistar banda tika yum to renga loko tenga donga na yesika Polistar na kuta bango déjà Polistar azaki déjà et au côté déjà anti-choc est-ce qu'intégration na bayamba ki bientôt ba guerre d'esprit ningi za la car na ndinga tina sala pena test kitoko na kuta sala test na njembori na sala test na sala test na nzembo ba la reine de Saba après il y a un ami qui est tangwaye ayo kutasko équipe muso asika ba guitariste bassiste ba chanteur sikoyo tunanga ba chanteur ngona ayo kutana chant wana ba chanteur akala baza baladi miyembe baza ba uti ba poto ba Belo Bongo bazaki ba Miflo Miflo Florence oui ouais ba Miflo azaki toyenga ba chanteuse ko ba meta pas na mikili aza ba meta ba zai moi bon msusu ba kombo kimi ayukuta ba chanteur Chamberton 10 match oui Chamberton ouais Chamberton a fait c'est moi te place ça donc Chamberton 10 match ayemba danger Eric Lokombe moi na papa Lokombe papa ba on a OK jazz quoi ouais Eric Lokombe il soit à Tchèque qui Capens et Sédou Ranger qui son nom repose un peu aussi Massananga Dayapé donc vite en ailleurs oh réalité ma jeune donc na moni photo ça album ko mona film et baloki donc un t-shirt nouvelle formule film et baloki si vous avez soki tomati soki ba pakat auto ko kuta ba mikili bakena ba mikili ba nini ba pro so ba mati ba yembi public me ba binote ba loko ba jeune ba komia kala ba komia kala musique na buzoba ba jeune omuna ba jeune ba mati ba équipe wana bazo bina danger na biso na ndenge osakana te nde ba bina je suis quoi mon qui anti-choc na moi innovation mo boye yasika ngale na basse na guitare solo abi Belo il faut Polistar na betato pour tikela mais toi na soliste Belo ba Micha Brown bazaki na ba accompagnement toi ba Janvier Okota na kuta bango wana ba mbiaka na nga donc na kuta bango donc ti to bandi mouvement to bandi premier voyage à Poto. Nalé ki bota nga atikala. Wana oliabi ki bota zanon. Yo kota ki anti-choc. Serge Kabango azaki na poste. Tete wana Serge Kabango azaki na muté. Donc Serge Kabango akokuta yo. Serge Kabango en tout cas Serge Kabango en tout cas on a passé bambote place aza. Ouais, wana mutu na ngai on ba ko te famille. Donc ngatango naye anti-choc bon Serge Kabango azaki te Serge Kabango ayeko ya na mouvement wana ngai na kwele makamobo wa makambo o tokolo bana TV tokolo bana TVT ouais na kwele makamobo ye atuka na sapsatangi pena na mouvement ça là qui un moment comme ça là qui sikoyo ça qui mo batan ebele donc donc autaki pa Niklete autaki pa sur le Lutumba bon Niklete autaki pa ya Papa Nabiso, Papa Lutumba, que son nom repose en paix, les grands paroliers, donc il y a un chef-d'œuvre, il y a danger, on s'en rentre dans beaucoup. Et à Kuna, à un mouvement, tant un mouvement, il y a un grand-père, à un coach, il y a un moumi. Donc moi, si je suis oui, il y a un problème. Oui, il y a un danger, il y a un problème. Mais quand tu as un mouvement, faut. Pourquoi ça pourrait Serge? Tout qui est Serge. Ndé au côté Serge Kabango. Ndé moi, Serge.
ndeko kota Serge Kabango kota anti-choc là un mouvement ayukuta pena voyage ça donc izaki indiquement no aya po ngana zaki te donc malheur na avantage na oui ezaki non chance ta bon nga et puis tant de na bimi est-ce que ya anti-choc wana bozora tan au solo la boeto là Serge toi tu la li solo que Serge Kabango te tozora tan bozora tan nga tomba problème nanga silaki nazonga sous mouvement na suka ba on ba le kama mutu cecile ok dina est-ce que déranger aux heures matin déranger oté to bon na grand-père ou bagay non tala boy non les dérangeants nga te to sola déjà na papa grand-père c'est mon père to sola déjà na papa kitoko et représentant nga pe na bana mai tout et puis na Serge tozaki pena même moral kitoko bon izaki faute na bon izaki faute na bango te faute na mouvement te parce qu'ils a makambo ko ela mutu le jour makambo ko ela oui baté ouais to na mokilo to ni ataka mabele moi donc mamutu o yaka do oui baguté donc place makambo izwa donc makambo izwa nga tout à Serge bon tozaki même moral c'est bon bon ngana mutema na ebeki azodie mais oui puis que ça nga pena makambo ezaki ngai mani mais moi tu m'appelles mais moi en tout cas moi regret voilà tu m'as son tu m'as peut-être tam susu parce que pota be pourquoi ils ont ouais balelo te moi regret bon bala mai bayaki ndi bayaki puis tant baye boye en tout cas tant baye mauvais souvenir là ba qui vie avant de sangabi via le bi recruter ça la recrutement un mouvement yo recruter na recruter sous mouvement pour ba mettre ba tout la musique ça zati vie pena bi mauvais souvenir équipe union sondé ba kiona ba beta ta concert te ba kimi bangoto ba beta ta ndulete na ba met na bon non te ba kima te bi ba kima na poto ouais dès le combattre ba kima na poto ata ba mettre ba kima na poto Serge Kabango ba kima na poto tout le monde a un grand-père ba bi ba kima na poto et solo ba combattre ya yo ba kima na déplique na poto te tanga kombote na yo ba kima déplique te nga na kima nga pona musala nga na kima te ouais nga pona musala en tout cas na ko kima te yo mona tant to tshaka ba présence ba bi ke répétition au monde nazara toujours présent concert nazara wana nga musana ngeza isa ya musique natanga na ba diplôme nanga mais suko et comment ginde ni polongwa Anti-Choc bon manque de production manque d'idée c'est ça donc bon on a longwa Anti-Choc na muniki na umeli na patienta petro tuzara bina ba zulu mbonda il faut que tu grand père potora et mon ko aller ba mili na ebisio ke donc Serge Kabango va sala bino mabe parce que départ na bango yango sala ke via kanga et sala ke bon départ na bango pe sala pe kanga sou masu kanga sujet attaché zali ya salelo te oui vieux tout abetani ba abetani ba ngulu na mais bino te car na so via abeta kara donc des aïs na liboso voyage zali beaucoup ça photo bani bo pesa photo passeport ils allaient sauter donc ataba Congo mais Anti-Choc ezaki orchestre auto bando za salaire nga to na continue zo ba salaire na mouvement na bon année pena bo senti pena que fin de l'année bo l'équipe na na bureau enveloppe mututu moi système moi ça et anda tegati moi ça hein anda tegati oh Anti-Choc c'est rien vis-à-vis toi na 6 tours de répétition plein 6 ça danger et puis surtout que ba concert on a dit bandulu au senti na to che debisa milai donc tout ça sur au départ non Anti-Choc a pas tambola orchestre bon au départ na ngai tant na longwe Anti-Choc vision na ngai na maison mère ton avay na palais na maison mère na yapi maison mère mouvement zaki na ba yimikili nakuta ba ya musikle musika sika direction libaya bambote sur ozali place oza donc bambota trop nakuta ya musika tona quartier na yebi ya solo tona quartier na yebi te tona quartier musika vraiment so na surtout si na obenga funa na belele bambota trop place aza ya musikle ba konono donc ba Polystar
ba mocycle équipe musu de yaki bango ba lokwa pe ba intégrer ki ba no répéter là ba ozela équipe ezonga to na yé na muta na to solene ze mocycle ah beli puis tu y bina ya kala non depuis abia bilindi ça il faut dire qu'un mouvement sur yé ça me on a binga ngabo sur na vie ça s'appelle numéro ya mocycle après na habitait le na koti na kona peut-être ba vidéo na bango pe déjà ba na suka na bina kuti la samba bon na kena nous na siège na biso place ton répéter na enseignement wana et puis chez Zaki bano benga on est place en bon Zaki pas général on décané Zaki sala staff moi bien wana après te bayaka bani obi ke na ke wana boye na kota boye Zaki Zaiko pour ton kabola Zaiko anti-choc kuti sko tour Zaiko na kuti masa na ngai chuchu machaba awabeta sko solo pour asoli sa Zaiko ti lelo awabeta solo basi sa zate oh wana basi c'est wana oji maison na uti maison mais na les gens wana otambola ti na isuko na koti banini pourtant na ulongwa anti-choc na zo voyage mo bena ba Nigeria mo ba Nigeria mo chapelle des vainqueurs na tamboli na bango ezaki copie ya frère Beline Ndonga la tacha biso tawa to voyager tana ozonga ne sula bani ba démarche fona ya wenge nina yo c'est trouvé na Zaiko répétition basi sazate chocho mataba machaba tanga moninga babi non il faut beta kaka donc basi c'est basi c'est so bela to na ba concert répéter mbala moko na binga na nzela musute faut répéter na buka na te na zwa guitare répétition papa do habitué concert vendredi samedi na dimanche deux akaba nasi akaba mardi na répéter mardi na mercredi donc il faut na moins 20 chansons les jours na bossadi et première répétition Zaiko obi suka na ngobi transport ya comme bon to lo baté bon on chiffre bien na so bena transport na no c'est que bon on fait un bon à sogodage na visite tete basiri wana kutuna nu azali déjà na catch un peu de basiri wana non basiri wana na nuté non te basiri wana on il y a bien basiri wana via za mikili basiri via za mikili bisonde tozo répéter to beta bandule wala kuta ba Selembonda c'est ça ouais nakuta ba Selembonda oya oya père oya papa ya na habite so ya papa so ya papa te kuta ya mwana te Selembonda oya papa te loba mwana ni nakuta na mouvement po eza na ngone zeki na ba 2007 ton na eza ikola 2007 bwana ça jusqu'au 10 ans en t-shirt na gosi na 10 ans après na répétant na Zaiko na moni wapina Jézali premier ndule to beta na vendredi to beti samedi to beti dimanche obi ke Zaiko pena so bosi sindule betu ko tane biso to na victoire enveloppe akaki bimi mutamto pia ozi pena monsieur Franklin o alikolo wana na bi donc c'est Jézali na siema nanga osiema na siema yona za wala kuteba Willy Bula tote te nakuta bangote wana te wana ba série wana mo bazana ba Zaiko biso to na ba t-shirt ba série wana wanga na t-shirt wana ba répéter na Milouze parce que comme place des nobles wana Zaiko ba beta wana biso ba vis-à-vis wana bango siko bazana baza ba Willy Bula bango bana ba nani tangi voilà na ba Deo Pondo bazana na Milouze na Zaiko ba répéter wana biso to répéter na vis-à-vis. Là, c'est comme à place des nobles, non? Na ebitanga tika kilikala. Et comment à place des nobles? Ah ok. Et comment il y a après ya okende kuna après enveloppe après. Ouais. Ça penage chaque ndule so bosisi référence et station Victoire. Bozu enveloppe ok. On a seke mai. Na kokota na oni ni ngwana. Seke maso ayebo. Ouais, kokota na ngaza. Wona na kata Zaiko déjà. Seke maso ayebo mutu na mutu. Enveloppe akaki donc. Ti lo laza aza donc ayebi administration makasi. Yimta simba bena administration Zaiko. Ti le. Na mutu mo loko. Yanga poto ou pas, bazana bango bien. Très bien. Na bo vivre bien. Allez ya olongwe Zaiko. Siko nga olongwa Zaiko na monaka yo na lwa voyage. Na nodwa ka wenge. Wana lwa wenge. Na nodwa ka wenge. Voyage te me wenge. Na nodwa ka wenge. Wenge wana so de to ya JPP ya muku. Na te wenge maison mère. Wenge maison mère Sony. Nakenda déjà wenge ya. Mais osaki déjà on donne da siko we pas fou la yo to ko. Nakenda déjà wenge
Il y a JB. Oui, il y a Souverain. Il y a Sulutani. Na émission nakenda wenge en tout cas nta contrat ngela la sunda base. Donc questionner me réponse un peu sur soit avec qui dans mission de donc ba contrat ngai après maison mère le gros ndalo maison mère na maison mère mais ngana yaka BCBG izaka jantamisi na changa pression abiyo fuya mouvement parce que on va générique tourner à la maison il y a BCBG biso tono salango biso tono salango ah OK tono vanda pena to vanda na jantamisi na hôtel Mayalus na Regini to vanda na to bando créer ba plan ba animateur ba uta passer par là ba ya il moi Tibio na chef du gouvernement ba plan tu bimisi générique et continue tu vas générique il y a ngwa suma ya matindi kave biso to salango ndeka to sala kenda kuna kipala kimbala ndonza punda biso to salango do ba bloko na tout de biso no lamba ekei bango ba to lambi ekei ba mati ba après on a des gens tabac non yo beta ba bloko ndo fo yo moza na mouvement po beta ba bloko na ba studio de na rasco mouvement na ça peut tester na galerie d'Ixelles en 2004 ba série ah OK mais on a zaka contré ici mbarate ba lo ngoi susu oye maison mère wana kuti bena nakutaka tutu kaluja alaka mon premier azalaka mon premier azaka lelanga fort wa mon premier aza ba vina biso ba bikula brun bazaki wana basi wana batambo ba 600 na bango ba mbale nakuti siko vina biso pa lempela azaki chef du mouvement ndena sara test na galerie d'Ixelles na banu ya pe ba rep non ya pe ba rep mais le quoi na contre na ba yena ngabo ba so la so anti-choc ozongi anti-choc après anti-choc moi sur anti-choc to beta ngomba la sima après to avancer moins d'ambali ozongi anti-choc après 2006 oye maison mère na ba te 2007 wana nde ba 2008 na ba maison mère ndo maison mère après disco ta mouvement yaki na tiki na ngazaiko na yena ngasu maison mère dozaiko na kimaki na tika yango pona zaika na pousa na mais na betaka na wenge susika maison mère Yantone tant na maison mère en tout cas na ebisho ke na sala pe test na ngai na sa test na nzemba tete wana via zaki oui wana via za waye mo zaki le wana le roi de la forêt mo azali igwe phénomène vena biso les grands formateurs tant na sali test na nzemba tete tumba na ya kutu na benga kutu chief sebondo ya machine benga na chumba pata ya cité oza ya la samba na ye nakuma pe na kotia na ya bina guitare na ngabi oza guitare la samba guitare na bisia guitare bien abingo Nicolas sobo bandi bo bandana yo banzembo no yebi matamba mo na matimba mo to banda nzemba tete tumba na beta nzemba tete tumba danger na beti banini ba morale asika fo obanda ba répéter mouvement et na kota mouvement na bandi pe ba répétition na bandi pe ba nini ba concert ya na ville na zukenda pe tout après na suko quitter na sous maison mère point na longwa maison mère pour na longwa kate mais mouvement qui na voyage kotoyo yebi asiri wana mutu na ngai wea makengo wana ndeko na ngai kisona me repose un peu donc azap na ndeko na ngai mish bas azayi cousin na ngai donc to na tsuna kantina de la fort na de la fort donc yebi biso guitare basse ezali biso ba Congo ezali na nzela na biso quoi et donc na de la fort to perda pena mutu donc ya na rien mokili donc voilà donc le quoi zaki na nord ezaki déjà qui est fabé tabakoto ma mutu wana biso zaki na biso nga suna na munte le quoi na zaka pena makamu bo écouter mo makamu ngesengi photo bima to bima libanda na bité mouvement za na nord na ko profiter na temps nga pena bima iza kopa ya kwanga ebi kopa kwanga ezati osani mo tiki ezati ndeta bima ki na kinda ba este toki ba este wana na ba Goma na sali na to umela ki atoka to suko la maison na ndenga sharon okutena kuta ba dépli ba maye ba fabrique ouais ngato na kuti déjà
Pomba Nias. Ouais, depuis. Papa Soin. Azalaki. Nakuti Azalaki. Nakuti TTTT. Azalaki te. Oh, il y a ça test na muscle nga. Ah oui. Mais oui. Ah OK. Tu as ça test na muscle nga. On les a aïe bien on peut bien. Tu as ça na test na muscle nga. Ouais, maman inventé te hein. T'es maman oh, nga maman na ba na ko sa te. Nga ko ya jamais na oya na télé devant battant na ko sa. Ba mikolo ba vandi ba otala. Ba nini ba donc ba mona nga na ko sa. Et simba te te. Isa histoire ba changer en côté. Donc nakuta baleboga ba cappuccino miel de son double revolver nakuta ba Diego Oliveira Oliveira wana otanga équipe A équipe A na B Bawata boss moto na tembe yé déjà zala kutu donc ya zalati yé batebi bakuta yé ya zala déjà batebi bakuta yé donc presque batebi bele bakuta ya zala déjà donc yo qui maison mère ezaki départ ya départ ba faire c'est ça wana ba aussi ba longwe bato sika ba umeli mwandambo ba umeli bakenda pe ba poto ba s'imposer pe ba kepe ba mikili après les monsieur petoyer suko ya longwe maison mère OK bon maison mère tana kit bon na longwa kité bon maison mère ezaka OK bon base ayeto na ki ba voyage wana tant mouvement zongi tant mouvement maison mère zongi mouvement zongi ngana zaka na est tona yé ya na yebo to zongi ba yogeza ikopa la ya shida to ziba la n'habite funa zonga ka mouvement. Toi mouvement ni maison mère. Na zonga sous maison mère. Ni na yiki sous la samba. You can dap na yo mona sous chef kakol. Na psi you kidnap. Na psi tenga na fente ka nga ba opération ebika ba psenga ba opération palais. Azumi singa sous na zumi sous mouvement. Na pesi mbote place ali ya machine c'est bondo. Le chief du gouvernement. Asola bien. Alors solo bien kitoko ayambanga kitoko na wenye même si les autres sont là pepe na kitoko donc na songa susu ta na zongi na mona comme si ni na perda ki moi makamu boye na ndena kinda ki ma confiance ma mwebele na yo fa na ngai susu ta na fandi makambo ya kobima brigade Sarabati alongwe bani asali ce mouvement tant asali mouvement batalika babaziste bon ezaki parmi batumsutu na bango wana batumsutu ona ko kuta wana na pasarba tuzaki na bango na ba donc olongo sous maison mais Olandi Sarabati donc na ki sous oui na ki sous na mouvement ya brigade Sarabati bon olongo pas brigade kasina beta non na si c'est brigade pour la brigade na bilo na beta non va beta ni ededa na beta tout yoka na ba non album ba nzembo affaire arando edenda ba chuna baby ba nini ona tout yoka wana tout isa o katenga na demara yom to demara bigi ya on sakanate o bébé soit prochaine émission il faut acha ko olobate on sera démonstration pour ba olobeleki après bilo on se tourner au beti olongwe si olongwe na so fungula orchestre to na longwe donc na longwa na longwe na onti nazaka na brigade Sarabati to ba voyage ba nini ba voyage ka ba province wana to yosana no to salina no affaire à randoté ba voyage ba province nde sikoyo mwana maya la pe mususu ayo longwa pe maison mère moi maya mususu pa longwa maison mère nani on va comprendre te so na Robino Mundibu Robino ayo longwa maison mère tanga longwe alongwe bon tellement azaki be frère tozaki ba côté moko ye na basalon ngana na banga baboy ayo longwa maison mère longwa maison mère akomi bon en tout cas ayo ba ngana na palais des affaires betela ba nzembo bani na nzembo ya liboso Là, tu as fait un HD. Oh, tu as la biographie. Non, tu as côté muzindo. Non, tu as côté. Tu as la biographie. Franchement, tu as la biographie. Allez, Robino Mundi Wapoe. Na beti tout wana. Sikoyo. Yo bika batongoti. Nde bazaka. Yo mi wali konda. Kutango comme maman Likonda.
ekomaka mabe ngapi na chela bati na chela ba ndebe na chai pe pa ya Hercule kuna pe na moni pe non trop c'est tout na chai pe la bati ndebe na chai la ba kuna na chai la ba na yo muna yo tala siku na fai na pale na pale ba mo bisa non faut OK mouvement boy faut que mouvement boy ba qu'est-ce que c'est comme solliciter parce que na ebité yo biga boy katanga fan disco azako s'entraîner on s'imposer déjà donc na episode blague té nazongi na dojo na ring to na vanda ngana babi wani ti neza wana utakoma oloba yo watinde azana ndia longwe wana yo watinde alongwe na to yeke suwa bo yeke wat ngabe na tina tindeli wa pe message na bi rendez-vous na bafle na fanda ka bona takabe Vinanga JP Kisi. Maestro, les grands coachs. Le big coach nanga. Mon vieux. Vinanga JP Kisi. Ingénieur full. Bah, là, ingénieur Olivier. On a peine à parler. Studio Ndiaye. Donc, il parlait. Donc, là, tina koma boyika boy. Et ça, bah, coaching musu nazwa. Formation musu nazwa. Maison mère. Et puis, coaching n'a pas vu dans le studio. VJP qui non mon en tout cas papa ma ebele fu boyo ka vie wana moni ba ma ebele ba beta na studio ndia ite boane ba yo ka vie wana ti kiteti kibo kiteti nde bomsa bango kiteti zo chaki yo me tika kiteti yo ka vie wana ba biso tout ozara to yaka nda kona ba zara na ba duti na biso mais tant on vient tali touche a benginga mpanza biso moni yo fo boye il faut boyer na bit na te funa na ndaba idéologie vie tant na landi idéologie VJP Kisi en tout cas ba blotu na beta ba apprécier tant la fin na parler ba singa to yo ke suwa na taka boye singeleli boyika oza yaka na boye na ya boye bu na kuta na boye moto na tembe boss yewate donc tam na boss ngana benga boss style so na komele kana komela sali mon boss na kota wana mais yo qui n'est pas wata mais wata ye wata avena babi basi bon omoni studio da concert il a babiso abeta concert na babiso abeta studio mais si ils ont battu mususu na concert ba boma moto ko sa ne mais tant de comme na studio ça ma concentration ya ma modèle donc naningolo baté que c'est vrai que Babi aza titulaire titulaire dans la team Wata c'est mon frère tout cela qui toque mbote na ndeko sakalati donc ndeko nanga pena mais na koki ko lobaté que Babi ayebo betaté Babi c'est un grand bassiste abeta à danger mais ezana ba makamsu to kutana ba kutana nango ponga na kutana lelo te ponga na boyika ya makamsu ba kutana nango na ba studio na ba orchestre na bango oyo kutuba esenga ke yo zala voilà donc ba kutana na ba makamu na studio isaki omoni faut guitare nozo mona ngo mona ka libaya na me izana nu guitare yango mona na esprit do mona guitare wana esprit mobimba you vandi bo bisambula ba partition jongo il y a un esprit. Si vous bakutana na makamona ba studio poani. Donc Isaki ndenge balingeli lini wana ezala. Makambu ba balingi tam suzo pesa makambu suzo pesa le contraire. Mais te pesa makambu obeta no bien. Mais ce qu'on dit balingi même kololo kalingi makambu ndenge ezala. Mizo pesa ce qu'on le contraire. Je sais pas what obeta ni nani. Bon na yata na ya na beta siku na beta ba générique moyen bosso on va Bercy ba boaka la beta après on a ba confiné ya na yo beta susu to ba ambulance ba yende na yo beta susu ni na miage mi démon générique voilà mami voilà ton ya na simba ngo pa na iba ngo te na répéter ngo te ponga za ngapna na poso répéter ngaka tona yena obeta okana sibine na poser la partition c'est biographie ko ya to sala malembi na beti ba miange mi demo na yesu na beti susu woso na beta su woso après
Bah pèse belé na biti après on a biti sous toi. Apollo. Bah générer comme ça ba générer comme ça to tanga communauté ba générer comme ça yoka wana. Apollo reba wata. Te pas kuna na côté. Na côté te ça juste participation. Participation ya ni oui. Voilà. Bon qu'est-ce on a après pas et pas comment nani. Après Robinho t'es après pas Sarbatino. Après Sarbatino. Après Kendewe. Kasi pas Sarbati. Kasi na équipe no wana otanga ko. Kasi obetela ki après on ba ingra. Après qui n'est sous aviso. On n'est pas bien affilé. Ba za ba ingra ba. Tu n'as tout dit que on n'est pas bien affilé. On n'est pas bien affilé. T. Bon Fabregas. T. Kuna ngenda T. Na bien. Bon qu'est-ce que c'est bon qu'est-ce que c'est. Sur c'est on trouve pas des pics non des. Bon moni pomba. Moni na biso no pomba no boss nanga pomba. Déjà papa soin. Déjà ton azagi na zena maison mais tana kutake na maison mais comme non c'est perdre non c'est perdre le voyage ça quitté. Ouais. Non c'est perdre ma casse na ningo sanganati. Et puis ton nom sur la bien. Et puis non sur la bien na batutu. Et puis toi tu okuta to za suski ya na ba biso na ba Sarbati. Et puis bon on benda na sala pe mouvement. En tout cas ano ya pe mo ta pe ba collègue na ba Hercule pour garder Sarbati. En tout cas même moral. Et puis ako considérer sous côté nga pe na no vanda ba côté na yé pas vanda sous côté. Na stima Mobutu. Et puis na za na longue parler na betele tout na keta la to vandi pe to beti masolo bani. To beta pe na masolo na ningo sanganati. Donc senti na ke mutu moko ayebi ko va na batu. Ayebi ko sola na batu. Et puis ton nom que tala nazaki pas les types wana. Na beta pas les types wana. Mais na beta akuna mais tozarana papa soin côté moi. So ezaki photo kutana kina kitala mais so batu so ba so ezaki batu so fa ayo ko ya te yo beta ba mutu wana. Ti mais maman et toi on te tali était donc ezaki donc qui fraternité wana. Do ayebi penda ko fanda na batu. To fanda penda to koze ki toko. Atuni ngape bayeni ngape na buka na te boy. Tan bu. Na suka na ngona bi president na okendeti. President na mobulu. Zea no ba Zea ba chota mo lo mo boy. Ya deko. Sola na ya deko. Mwana kiana na mo loko. Pia na chena poche. Na leki. Je comprends ton temps on a yaki susu tant ezaki na studio na kuti papa soin wana za pe suka na pale sur pas depuis au beti combien d'albums na beti kuna na album te album neto betania beti ka générique na beti ka na tembe to betan na beta tete ngate nga na beta ba générique mo boye tant na uta Angola na ye Nauta Angola voilà Nauta Angola na nini moisa maki les maquisards de G7 na ba Vasco Mabiala na ba venanga japonais Kyoto les tukindai ba Angola na ba likinga ba shikito to beta to zongi après ta to zongi parce qu'il fallait na beta ba générique na épée bundiaye na beti mo ba plan mo bébé ba plan o na ebité tam suye mo bomba on dépé bima déjà bon OK na yeko yanga na oya na bolos oya na bolos ouais bolos nita on a yé na kuti siko na studio ke il faut bolos e betama ndé maka monde ezalakati ba ya kaka donc toi va pas tambola la chance na tambola na chance na donc chance Serge Kabanga akenda na tout na jamais avec la tigeli autant mais tout vraiment si ya lo ba kututé avec Pomba de Jésus Pomba de Nias avec Pomba de Nias papa soin en tout cas motomoko bien et donc mon patron mon boss là ça va mbota trop na comprendra masola basse za ndengeni histoire ya basse instrument guitare basse wana masola ngo za ndengeni ezala kindo kibolo karato ezala na ebité na kati ya orchestre to na kati ya nini ya musique et joue rôle nini. Bon, omoni batu mususu bazwa musique soit ba guitare ba comme ça na ba sens mususu. Na autre soka lo mo. Et puis joueur tu as dans la match pour beta bien à terrain face à ni. Éviter face entraîner.
Kasi yande mon guitare. Yande mon guitare. Est-ce que nous va que la répétition est la mère de la scène. Ngana tika attente, ngana la kuna mbeto na la guitare. So na beta na zo travailler, na bimisa inspiration. Est-ce que vous m'attendez au fin de moi si boyé, au lieu sur la moi si mais aux 8 matin au beta la guitare. À comprendre. Mais nga penezara nga izaki pena que suki na yo na travailler na tana nga beta guitare. So momi ozana quoi faut vendre, on vend non, faut zela. Pour momi na liboso. Ah momi na liboso guitare, c'est ça. Momi na liboso. O mota ka momi na liboso. O mota ameminga ba mikili. Non ameminga. Non asalige momi na nga sege na kuta na patron nga papa soin. Et puis papa soin ameminga mikili. À travers mon métier, parce qu'on a boire ça mon mien. Bon, ok, on va te comprendre. C'est quoi pourquoi le Fumbo a tigala la cara na poste ya meilleur basiste à Congo? On va comprendre pourquoi. Bon, oh, le Fumbo dira betara na pire Bakuba non? Bah via betara na pire Bakuba. A beta ce qu'on a pire Bakuba, même rythme. Comment se fait-il que Rose a parmi le meilleur? Rose a le meilleur en fait. Via a beta na pire Bakuba, mais abeta pe album susu na ba orchestre susu si wana yi oui bon tellement que vient déjà ça bima déjà via bima déjà donc obi puissance va bima na ngwana ça basiste orphelin quoi ils ont makasi nani te baza basiste orphelin basiste parce que papa na pépé kala kufa ya on a le balance soin ah oui ah na sens wana ce que le roi congolais a mutama wa yango bochaye wana to azala parce que amérita ngo te vie pena mérita ngo banda papa na zaki ah OK azaki pena meilleur bassiste pour au moins mutaki na style aoyemba komba mutu na guitare zaki vie ah OK pour na style na wana pour na style na ah OK ezaki vie et puis deuxième moto alanda touche vie nga est-ce que ba te na ebite wana to saton yo kamba to sala acoustique ya base ya base na obeto no babiloko o via beta to que to que ça peka pas Serge Kabango quoi pas ingénieur maestro ingénieur biso photo ro to makolo ya zora ya biso wana biso to photo zo ya makolo donc mauvais Serge Kabango faut préparer aux la biso matin parce que to ya wana to sala acoustique muto yemba ate base ka muto oloba donc ingénieur Serge Kabango otamboli na cla wenge otamboli presque donc on a tout nos questions sur parce que on sera au bête aux mais la prochaine émission. Autant de presque émission on a tout ça ngoka acoustique. Ouais. Ezali na bête. Ba émission de belle monde to bandi bo émission de avant muta benga wake benga dembo ngamo na ndimio za manager non. Donc muta benga wake benga dembo. Na lele on mabe. Benga dembo donc voilà benga dembo. Ba bobo ça programme. Donc voilà muta benga oté. TikTok. Autant bol na clan wenge ovani na presque. Bon ba roza balé qui na âge mais vous avez un master, vous avez un patron na ndenge ya musique, na ndenge ya entreprise. Vous voyez on a presque tout le monde. Quand on lingo ta la vraiment caméra, on expliquer biso qu'est-ce qui se passe entre Fabregas na Déplique, Pomba na Maestro. Qu'est-ce qui se passe entre Barombali? Pour yebi ranki na bango ndenge koma na habiter ce qui dara moi c'est mbongo to ka ba contrat oyo et comme ça on a niveau wa koma. Madembo. Tama moge lukila ngai vona. Tena lukelo tena tunika te ya bébé. Uza problème ngo lukila ngai. Te problème te ko expliquer biso ka qu'est-ce qui se passe. Bon, omoni nga na répondre ka boy. Moni bango place bazara ba yebanaka. Place ba yebanaka ba yebanaka place ba uta bazaka. Nga zaka te. Ouais. Et puis na niveau ba comment na lelo ngapi na zalate les zaka entre bomba bango mi balende ba yebi bomba ne ba yebi donc na éviter nga on a rolo baka donc bango mi balende ba yebi quoi. OK ce là tu as vu on peut ça duplique message ou ta la caméra oui ça duplique papa soin message pour na pesa boss na message pesa boss no message nga na pesa ka boss na message na le message na pesa boss tanga na pesa na mbote place azali papa soin mutamimanga na bamboko nga message na pesa mon boss monika rigueur ozala nango donc rigueur ozala nango na mama boulot ya muziki na ba projet na yo mamutu ya mouvement no ozala nango zaka bongo ndongo tambola wana tambola no gabo
Bonga na marché na biso bien. Bon o ya mona o marché fo na etali donc netinga. Na biso na bando etali na palais. Rien à voir na poto hein. Té, ngai na qui na palais. Moi kuna za rachete. Za na mouvement pe chete. Mais façon to zaiki. Donc message kanga na pesa en tout cas Zanora nozala. Zanora nozala. O alinga ko peta linga ko te donc là-bas. OK. To tamola biso mo to zaka no to yebi no yo zala papa soin so la. Merci beaucoup. Là, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Invité dans les Kibongo, Belibas, Boïka. Donc voilà, on peut appartenir à l'orchestre. Il faut faire Boïka des bassistes. Ah, Boïka les bassistes. Ok, merci. Des bassistes. Ah, Boïka des bassistes. Ok. Merci beaucoup. Donc, il n'y a que des noms au Congo. Franchement, il n'y a que des noms, des surnoms qui règnent au Congo. Donc voilà. Au Azabon, on a un groupe, il y a des Plic Pomba. Nous accompagné des Plic Pomba. Ah, on a séjour na France, na Paris, donc vous avez déjà invité. Malgré son parcours, aujourd'hui c'était une émission juste pour parler de son parcours. Parce qu'à travers ces minutes, à ça 10 ans, on a un quartier, à ça sous 10 ans. Na anti-choc qui pas grand-père Bozi Boziana donc abeti trop atamboli mais la vérité on verra ça dans la prochaine émission. Azane wana disponible par rapport à l'accompagnement, par rapport à blog ya beta, bon hésitez numéro vous contacter toujours numéro oyo eza affiché wana na vidéo borozwanga na orienter bino vers eux parce que voilà babi il faut bon ba œuvre d'art moi ba œuvre d'art le droit on a misé ba on doit il faut bon bango pour bangu pe ma ko exposer ba peu trop et ça la moi bien été to comme vraiment na suka émission na biso. Merci Belibas malgré la couture de ça là vraiment merci Nathan au Pessinga vraiment et ça linga plaisir na za vraiment flatté na roya balanga pombaté mais tant que la yambika yo donc on a déjà tout le monde et puis na bosani lo moko le ballon na bosani lo moko pourquoi na mokili bato baninga ko za ba jaloux boye ba jana jalousie mais na éviter donc niveau ba jalousaka orchestre nuance musique na éviter na ndinga osaka te est-ce que bango to banda ba poto na bango biso tono cha bango ka na éviter pourquoi poto na biso e combien na bango boy bakimi basali boye bakimi visa un marambo ezala esute marambo ezala ba maison mère ba nini mais siko oui yango pomba mais oui mutana ana chance na ngenge na ye ya kuta makambo na ye et puis yebi que papa soit en ta chance ouais donc na biso que tant bango ba ya ba poto na bango ba na ba poto na bango biso on s'en fout mais tant biso te poto na éviter que ba te belé là na éviter donc bango na ngola na Paris et na France et ça bango passe pourquoi ça ne passe auto kimi siko ba biso de kimité donc on va de la vision na bino na ba concert de mais ngala na palette bon émission sur photo ça on a parlé on a parlé ba mon a parlé ba sentir na qui parler donc oui on a parlé donc on a posé donc OK merci beaucoup quand il a autre Sabine ba bazana ba tosika na chaîne Oyo bo hésiter vraiment bo s'abonner massivement ma solo ezali ba inviter bazali to yambela été yango e bandi musique yango ezongi hein Babi les grands producteurs, bienvenue à Kanga de la paix. Babi mutakanyi basolo bienvenue à Kanga la paix. Azate. Donc muta rencontrer, muta doubler Azate. Donc bienvenue à Kanga Yende. Babi nda kanyi makamla minicho. Ambote mon vieux ici gozali vraiment. Ba bon week-end, ba bon séjour aussi gozali auto lobate, ba bon séjour aussi gozali. Pese ba mbote na ba surtout ba Hollande émission oyo. OK, là vraiment na saluer en tout cas, na saluer kaka mon leader, mon boss, Papa Soin, Pomba Nuance de Plic. Donc, mutaleke na yemba zate. Mutaleke na yemba azate. Wana ngam na lobi. Donc Papa Soin place aux ba mbote na yo et puis na pesi sous ba master tout ba collègue na ya mouvement Nuance musique. Bino tout ba question moko na moni matanga ya excusez nga kima kimeye. Matanga ya Gigola de Plic Pomba à réagir té. Otalaki ba Hollande était mais faut Hollande te kasue bisanga na même na ba répétition to esala kuna banzembo nazaki na répétition na mona ngelo mais que réaction ngwana ti hein yo ba na répétition moi mission moi nini ndenge zala kaka
allez là nzembo et puis alobaki ngo pe moniki alobaki qui donc pesa mbote na bato la émission vraiment non pesa mbote ya trop na grand frère propre et vina ngai Fernando Poutou azana vina na London et v en tout cas petit no na olela vina si otala ba plan donc yo ebinde to so laki na pesa su bambota trop na Junior Tunga Las Vegas place aza bambote no ya trop et na pesa su bambota trop na honorable Gabi Mabengi, honorable François Ndeke et Mufinu Kanga ba Fede Foudi et na pesa su bambota trop na Didi Nzongo Mokonzanga ba Nangola ba ya Papi Matalatala awa awa pe batang baza donc awa bazé belé au sakanate neti na pesa mbota trop na Diezola agence assis ya lobako tuti bambota trop Dadi Mavungu Vungule grand frère propre Guy Basket des continents Jean Simena toujours Fire Basket basé belé donc je basé belé l'invité basé une émission on est donc il a faut raté vous a tellement belé attends mon président de la République ay baba kombo la bibliothèque donc attends la bibliothèque na biko basé belé bashika lukao attends la bibliothèque belé donc bashika lukao zali donc Rachel Louinzo Christelle des affaires Lilimboui Elmad et puis mon président il y a pas lion de la presse Eddie no image faut voir Eddie no image donc voilà Eddie no image oui le président Eddie no image ouais le président Eddie no image la lion de la presse ouais on a biso vraiment biso le président Eddie no image il y a pas lion de la presse les lions de la presse congolaise voilà donc takanga presse na ninga diaspora bailo mato emi balete biso ndi ya yo ça na presse na yo kaka na yo kaka fort OK mais faut na mona donc voilà beaucoup donc voilà merci beaucoup merci na baone surtout pour l'émission oyo merci na ba balingaka dembo wemo merci na baboni na nganya surtout bon continuer toujours ko partager ko aimer ko commenter donc nazawana pona bino ozana pona ngai donc je vous love trop na souhaiter bino bon week-end et bon week-end à tout le monde et joyeux anniversaire à Chimel Mbala Birodé. Babi Barumbu ne tombera jamais. Chimel Mbala, joyeux anniversaire. On est toujours ensemble, même moral. Sam Titou les chais, joyeux anniversaire à toi aussi mon vieux. Donc vous êtes tellement nombreux pour nous Bisso. Sur le temps bah combo émission aussi la télé. Donc voilà. Mais là vous pardon vraiment pardon. Koka t'annonce n'a dit que tu comme nasuka. Et non et ça musique quoi basé la album na biso basé la single réponse droit de réponse il y a réponse izoya ba yoka teza on a réponse réponse ba yoka ba on en sort tout à l'heure donc tout est bon pour l'embalasima